I'm back. This is your man Elom si signature le vieux père Nabino wana ndenge ezali masole beta marakoteur biso tozala rakoteur takos na ndenga mukete. Vraiment oyebi ke muziki ekomi elengi. Musique ekomi nsusu elengi bato bazo kopusa musique na ndenga kosakana te. Mais toza na problème na Congo po musique na biso sangwa jusque desaka na ghetto. Musique ezo meka ko bima oyeba ke fali po bazo sala moi befort ba misusu bazo sala befort te les faits tozo mona makambo ezo sala malelo na Congo. Mais ce qui est bien, président Tshisekedi aye na nouvelle génération makambo ekoti na kati ya musique na biso ezalate bomona boboni Barbara Kanam poste ba pesi aza ko s'occuper na génération aza na fond ya makambo tali Bartis nyonso, c'est-à-dire so koza na projet na yo ya kitoko o memi projet ba Barbara Kaname ba ko étudier projet wana ba bimisi misolo pe ba saleli projet wana tozole la musique ezana ghetto musique ezalaka boye we ranson to ebi makambo we ranson aloba ezaka ka fali mutazo bunda ye moko bolingi nzambe te bon lokola tolingi nzambe il faut sikoto sala makambo nzamba ko sepela nango sikoyo. Imaginez que Beyoncé a pesi bisno audience. Nazolo ba imaginer eza makambo teke yo eza bandoto. Oyebi ke bandoto ko makambo ba réalité pe po batu baza koloba mingi ngana yembaka ngana esalaka boye nga musique na nga boye mais jusque là koyemba wana tozoyo kango ka ya batu ndenge batu baza koloba en réalité l'irréalité za masolo mususu po na réalité tozo vivre banani yo basala déjà muto na na salite oki koloba teke yo kosala eloko moko ekoleka bato basali déjà sala nanu tomona wa fali ayemba na Olivia to yebi makamba chaise électrique et sala nzembe sala succès et PC Olivia américain mais PC lisusu makambo Olivia yana bakinsa sa andima amona makambo ndenge kenda asepela et to yesusa to moni ba featuring fali aseli belé na bato featuring moko te asi arate. Et côté tozo ba côté ya faire egola tozo yo kaka faire egola grand musicien ayemba ga danser bato baza ko komisa ye bato baza ko loba non sufale ba loba ba pesi déjà faire ba position tout bato tozo ko boya te tozo ndima. Mais est-ce que ba featuring ya ko sala lobby na bato ko simba ndenge ya baninga zo simba bo soko tali ba featuring no sufale ya sala ata moko te beta poto ba vocal na ye ba featuring tout à sala batu tout bazalaka na bango basepelaka d'accord. Alors pour na kokota na zone ya turbulence moke tola na chanson oyo na bokebi bongo to kozonga na kati ya masolo na biso. Alors, boyoki chanson wana soki balobi chanson wana ziko basala fit na Beyoncé. Ba rythmique wana bozo mona ke ko simba Beyoncé oyo ko poser voix na ye e ko zala ndenge ni. Na voix ya Fali na voix ya Beyoncé na banza go sala eloko moko e ko pesa biso chocolat na caramel.
vraiment donc na ebité ndenge na ko tia commentaire mais nazomona ke ko pese loko moko ba vélo moko po bien c'est juste lela ka ganga ka kenda ka zonga ka kitaka na se donc tala ka bien c'est pas vraiment muta show bon toko kende toko sukisa wana te to kende pe nanga musu to yoka ndeko musu pe ndenge na lelaka pour faire pas lelaka aza moyembi alelaka fali pas aza moyembi faire pas aza moyembi. Bon, Fali déjà l'expérience, Aza déjà une expérience belle. Bon, et déjà que Fali, Arkeli, Olivia, te belle Tokyo autant à côté. Donc faire Aza na moi retard. Mais Nicolo Bateke, Makambezate, Toyo Kanzembo, Oyo, Bongo Tokozonga, Nakatia, Masolo, Nabiso, Nengezo Kende. Takas. Nakomi sensible neti soso moni pese je serai bâti dans mon limon de Tokyo na kota bébé bastos ma pata malati ala mbeya mwino pula ya balingo musique il faut pe sarabiso sengo mais musique ya lelo komi ko pe sabiso ba conflit ko swana katozo swana makambo ko swana kate eza makamba génération ya to sa ko boni tozo mema ndenge ka génération ninge kende bon biso nyos toyoki eyembeli toyebi eyembeli afali toyebi eyembeli afere bomoni ndenge fere atoko yemba wana ndenge azomata atoko kita toyebi pe Beyoncé toyoka ka Beyoncé ndenge ka tobana koyoka ba Arkeli makambo nyonso ave comme réalité utakana na makanisi ta ndenge ndelo tozo mona ba Fali po bazo yemba ba SL bazo yemba ba Meide nyonso wana utakina na penser avec comme réalité po yoklika na studio et je ba mélange mo ebele donc tout est bandaka na penser yango nazolo bana bino ke bino tubolingi musique soki lelo Fali po pa featuring Beyoncé est-ce que Fali pour pas na capable ya kosepelisa batu nenga sepelisa batu na ninja nenga sepelisa batu na chaise électrique posa déjà une expérience faire rigola na koti na zone wana te est-ce que bozana confiance na ye boto meka ko imaginer kaka bo meka ko pesa non ba pronostic na bino fait fitting ya Fali Beyoncé ko zala ndenge ne d'après yo pour nini ko simba bon fitting a faire na Beyoncé e ko zala ndenge ne pour faire pe kuna zo konta yima na ba Céline Dion donc mais ezaka masolo na simbite et toyebite soko ko simba obe ko simba te pour fitting no sote simbaka o kompono ko zalo yembaka me boseli fitting mi pe fiasco donc to se perdre na ba c'est salama neti ba Fali ba beta déjà ba ninja toyoka déjà ba chaise électrique donc expérience ezali azana moi 45% be 50% okoki ko sepelisa ba déjà na fitting na Beyoncé mais wana za wana na lobby bino siko bolobi ni bu pitikela biso ba commentaire pour ça la toko sinon to mona na émission za koya à suivre à la découverte.